Bon, bandeko, tozongi mwa muke na histoire ya banlèvement pour na bomeko comprendre comment est développé. Na David, criminel mususu, na chauffeur na bango mobali ya Naomi. Moi c'est criminel. Oh, yebi bango wapi? Na bango ba enlevenga papa na bango ti ba enlevenga na bandane. Oui. Le 13 octobre ba enlevenga na bandane na 21h20. Oui. Ah, non okende ville na zi taxi il y a 24 boulevards. Oui. Na fandi na kuti fille fandi liboso off na téléphone. Oui. Garçon fandi na suka chauffeur okumba na très à l'aise. Oui. Na mso adaki pembeni na bango penza très bien. Très bien. Et quand on discuter pour te zati na mona dans na yebi bango te mais quand ba enlevenga le fait na nozo bango na moral na isi bango non moral mona bino on sa top mona bino l'essentiel na zoka na mona ka bino. Et ne bana ba on dimate ngam na e a. Ba on dimate on na nozo ça très bien pour na mona bango ka. On a meki mwa banquette ya liboso tango bakangaki ba Naomi na kanisa boyebi yango tango banleva Maria Tumba na kanisa boyebi yango na tali pe ba groupe ya bagangi oyo esalama o ba groupe ya bagangi ekoma na kalikile biloko wana tu na bando comprendre mwa muke ba contrat ezouta côté ni alors le kula et le quoi très important autozozela et ba contrat côté uta ngai pe na ye na idée ya moke mais ali pas munene parce que na ba situation ya boye ekipakate idée ya moke to ya munene. Détail nyonso eza nécessaire. Bino pe bisika bozali oya kozala na détail nyonso ya maloba ya makomi ya vidéo en tout cas kobanga te kabola yango na bato eza très important. Batu bolinga Naomi Lokondo bomoni jeune fille o aza sima na ngao ye grande sœur nanga Marianne Lokondo bola kisanga bolingo na bino boke ko saboye na page na ye yango pe na zo sala mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko bolanda nanu video oyo na yo olobi nini ketse esali nini oyo ngande na komba ngo to mema batu so ba fi ba mati to botoli bango sac na téléphone na mbongo après to loki place mo eza isolé to keti bango to kimi groupe na bino boza au nombre de combien nombre de 5 tellement malamu di 5 groupe na bino boza au nombre de combien nombre de 5 nani David Lomata aza wapi David Lomata aza wapi David Lomata talangai malamu yende David Lomata azaka na groupe na bino ajwaka role nini na groupe na bino bango bakanga kati na sima 2 Jabir aza wapi Jabir akanga kati na sima me azali en fuite 3 Crispe akanga kati na sima aza wapi aza pe en fuite Joël azana lokolama vana na lokolama Joël azana lokolama ye pe akimaki et puis yenda azana na groupe na ye mususu nani azana na groupe na ye mususu ye azana batu na ye basala la même opération ok tokei na ye Mike oleka David oui non je parle na zone quand va quitter dans le groupe olobi
Ya jouaka rôle nini? Bavanda na sima pona ko étrangler. Siko yo rôle na yo nini? Yo chauffeur. Bopona kabasi wana ndenge nini? La dernière fois que vous avez opéré, bozwaka ye wapi, bokeko tika ye wapi? Na 24 bandal, tika na 24 kota cinquantenaire. Bobaki na cinquantenaire. Bobangi teke kan kokoleza wana? Ezalaki isolé. Tangela ngai bambala nyonso bopere bozwaka wapi mususu mokolo boye tozwaka boye totiki boye tangela ngai na beau marché tozana 24 na bandal oui na liberté talanga na longi na limité marché totika kai na limité totika na limité. Est-ce que musala wana eza musala malamu? Mutu kezali ya nani? Mutu kezali mama mo apesa nga sala taxi. Est-ce que mamba yebi musala osala ka oyo? Olobi? Mama yoki yango ka lelo. Groupe na ye bazaka nombre de combien? Parce que ye pesa groupe mususu pe ba levaka. Bazaka nombre de combien? Bozala kami bale. Bazaba nani? Docteur na fatak. Docteur na fatak bazaba nani? Bazaba policier district. Ba policier district nini? District ya Kalam. District ya Kalam. Na moi bosala na bango nini? Na moi tout. Tambolaka. Botambolaka. Service spécial pour interpeller mituka pour interpeller batu. Na butu bokutani. Et comme opération nini? Crime nini? Crime za vague. Ko enlever banane. Ba basi. Ko kende na bango wapi? Après vous dites bango. Est-ce que musala wana za musala malamu? Eza mabe mais bozo salango pona nini? Monsieur, na yo kile kina yo aleli. Tu peux dire la vérité parce qu'on va arriver à la fin. Oui, dis-moi toute la vérité. Comment ça se passe? Clairement et honnêtement. Et on en finit avec cette histoire. Oui. C'est votre délivrance, c'est ça. Oui, mon major. Ça, c'est votre délivrance. Oui, mon major. Il faut quitter ce chemin. Oui, mon major. C'est votre délivrance. Alors, dis-moi exactement. Comment est-ce que ça se passe, David? Dis-moi toute la vérité. Oui, mon major. Mon major. Lui, Scott, celui qui est derrière moi. Oui. Il m'appelle dans le téléphone. C'est lui le propriétaire de la voiture. Oui. Le propriétaire et chauffeur de la voiture. Oui. Il m'appelle au téléphone. Je viens, on travaille, il me donne l'argent. Il prend pour lui, il part. Vous faites quel travail? Enlèvement. Enlèvement de quoi? Enlèvement de filles. Une fille monte. On l'attrape, on prend juste l'argent, le téléphone, on prend le et votre groupe là est constitué de combien de personnes et quel est le rôle de chacun dans le groupe? Moi, mon rôle, je reste derrière. Pour étrangler? Non, c'est lui qui est à côté de moi, Djabi. Hein? Moi, je suis au coin. Et c'est moi qui donne les sacs à la fille. Et puis? La fille contrôle. Vous opérez aussi avec une fille? Oui, vous opérez aussi avec une fille? Monsieur? Oui, mon major. Qui est-elle? Yo, yebisinga yo nani? Yebisanga malamu, telema malamu yo. Talanga ina ilongi. Monsieur nazotu na ye. Moi si oyo nani? Bo pelaka na ye ajwa karole ni na groupe na bino. Soki bazwi saka na sima ba pesi liboso. Bokenda na téléphone. Oui. Azwi mbongo na téléphone. Azongi si sac vide. Bo opéré na ye mbala boni. Ba 2 semaines bozo opéré na ye. Bo kenda ko kabola biloko wapi? Madame, est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que Ozalina eloko? Oh, parce que Ozana no mobimba. Oui. Okoki koloba na makambo ezo sala mwana soki ezali malamu. Non, parle. Rien à ajouter. Et toi, dans le groupe, tu joues quel rôle? Tu joues quel rôle dans le groupe? Toi, ta mission, c'est fouiller les sacs. Dans la voiture, tu prends quelle place dans la voiture? Devant. Vous dites? Ce que tu fais là à tes collègues filles, est-ce que c'est une bonne chose? Vous dites? Vous dites? On t'a déjà enlevé. Tu es en train de faire la vengeance donc. Alors pourquoi est-ce que tu le fais? Comment tu le fais? Vous êtes au nombre de combien? Le groupe est au nombre de combien?
Cité par nom. Il y a David, Jabir, Chris Chris et Joël. et Joël. Et Le chauffeur s'appelle comment? Ça fait combien d'années que vous faites ça? pas des années. Ça fait juste quelques mois. Avec 2 semaines. Depuis que tu es dans le groupe, vous avez enlevé combien de fois? Parce que toi, tu as rejoint le groupe incessamment. Bango Babandakala. Toi, tu as rejoint le groupe incessamment. Ça fait combien de fois? Depuis que tu es dans le groupe, vous avez enlevé combien de fois? C'est une cinquantaine, je pense. Combien? Vous avez enlevé combien de fois? 32. Vous avez enlevé 7 personnes. Non, c'est pas 7 personnes. Toi, tu ne viens pas tous les jours. Ok, ça fait au moins 7 personnes, 7 filles que vous avez enlevées. La première, vous l'avez enlevée où? Si vous avez une longue mémoire, une bonne mémoire. Bon marché. Hey, mais quel est le monsieur? Bon marché, vous l'avez déposé où? Alimenté. Deuxième fois. 24, vous l'avez abandonné où? La Kinga, oui, je vois, sur 24, en face du camp Kokolo. Oui, la troisième fois. Bandala. Nakanisa bomoni video oyo. Tango mbala liboso bakanga bandeko na biso oyo. Ezalaki mbala liboso bakangama. Bayokaki kopango elengi bakangamaki. Pe babanda ko travailler na konti na bango, na idée na bango, na groupe na bango ya bagangi. Mais lelo yo bandeko soki totali bato bakangami. Totali neti Isaac Kaba na ba boîte akabaka champagne. Na concert ya fere bato baona okumisa ba Joki Ndinga soki banani Léopard de la Sap bayembaka ye babwakaka ye bakumisaka ye. Alors Isaac Kaba lelo oyo azalaka na bato basalaki makambo liboso te po Isaac aza pe na groupe na ye. Ndenge bomoni ye aza na bato wana, ye moko aza na ganki na ye asala. Aza na ganki oyo eza na bamembre na bango, bango bakangi bango te. Bobosana te, Isaac po atravaye na bato yo, aza na ganki na ye, aza na bandi na ye, aza na circuit na ye mosusu. Siko Isaac azali na contact na équipe oyo ba Naomi. Boyebi garçon wana ya pembe ba présenter na Naomi comme mobali nanga garçon ya pembe o bazana leki na ye. Alors soko tali bien Isaac akoma kotanga ba dollar ebele penza. Ba billet sike bimi na banki. Ba billet wana eza ya enlèvement te. Ba mbongo o ba levaka bato. Ba billet ezalaki finana. Soki pe bosengi mbongo eyaka na ba telefone. Po bato pe basaka na telefone ba complice ba ali. Tout d'abord o bakangi déjà chef. Boyoki bien. Chef a groupe mosusu ezalaki. Boyoki bien asala na Vodafone. Vodacom sur Vodacom. Siko bandeko. Naomi ye pa koma kotanga ba dollar ebele. Vipe et modifia. Donc Naomi na équipe oyo na laksi bino na vidéo. Équipe wana ekartana te ezali. Medikambo ezali wa sikoyo nena lobana bino de boye. Bato basala na bango ba contrat sikoyo. Ya kolongola bato biloko ya kati. Bato wana bazala deja na ba circuit wana bandakala. Ba hôpital
po elekaka toujours na hôpital wana yebani po biloko yango ekosuka mpe na hôpital. Donc hôpital est nécessaire. Hôpital na bino monene ya Congo na tiango na kati na koti na tina kolongola ngo te. Eza bongo na ba docteur na bino ya minene na tie na kati kobanda na ba indien mindele ba chinois bato mwindo bétranger ya bato mwindo bétranger na bana mboka ba congolais na tie pe kaka na kati na ba docteur nsadu luteta ata basala yango te na tie kaka na kati po bamonanaka te ata bamisunga na tie kaka na kati ata ba cinquantenaire na tie na kati tous les hôpitaux na Congo na tie na kati. Bino nde bokeyeluka kuna soki nani azali na circuit oyo. Siko bandeko batu oyo vina bango echange a partir bakanga bango po etambulaka bongo mingi so bino boyebi te na monde oyo bakope po bango tango bazo kanga batu bayibi mbonga muke babwaki batu wana. Siko lokwa na 2020 mobule kotaki po maladi eyaki korokoro bakoma kokunda batu direct bitumba pe ata batu bakofi bazwi bango direct bakundi. Donc elakisi krisa biloko ya nzoki eza na mboka. Sikoyo baoyo bazwaka mpo batekela bato mosusu bakomande ezoya alors bakoloba fo tozwa yango sikoyo na bato ba vivant mpo mbongo eyaka ebele. Mais sikoyo lokola bato yango baza bamonganga ya minene badocteur bazali ba autorité na la police bazali bakonzi na gouvernement bazali na armée. Donc bakende sala bolo te bakotala sikoyo na YouTube bakomona toza na bavoyu moko bakanga bango série moko baenleva bato sikoyo bango nde tokosolola na bango. Alors bakosala ndenge nini bakende luka bango bakokanga bango to bakende luka bango bakoluka bango ndenge nini comme bami te bakoluka bango parce que bato wana bakangama bango baza déjà ba membre de la police. Bonjour bande baza déjà bien nana minga loba te bota tuna na tongo ke ke na bien te na ministre nyana ke nyuka fi o Adrichou de ça quand on veut que ça boni ya kitoko ezoya bakokende officiellement koluka bato wana tant bakeluka moko wana bazwie bakena ye akobanga bakoyebisa ye toyena likambo wana te toyende kopesa mosala soko lobi awana nde ozwi likambo mosala oyo bakangela yo okosala tala mbongo yango topesi yo somba deja voiture tozwa mbongo yango oyo loka deja ocreye kufa po olinganga su te okotinda yo sikoyo osalaka yango me mpo na biso tobanda ofuta yo wana balobi barente balobi eloko te bapesi ye mbongo bakokosala bongo eza hypothèse mais eza méthode efonctionnaka. Premièrement na kati ya Congo bobangaka teni na ndenge akosakana te soki oza na soda na famille oza na esengo mpe ozotala gradi na ye nazoloba bongo mpo na bapays mosusu ekendeke bongo te meme na Angola. Na Angola okozala na général bozonégocie ah oui nga moko deja général ayapa nanga mpona négocier likambo na moto mosusu moto normal chômeur mpe azali mpe yanke te likambo mwasi mpo général aza na mwasi na vie ya bien na mbongo na bajeep ayaka na teni na monduki akokosilisa masasi soki alingi me na Angola ekendeke méthode mosusu ata babomaka bato na ekendeke ndenge mosusu
sikoyo na Congo alors ebangisaka. Tout d'abord moto soki aza bapake na teni akokotambolaka démarche moko boye on dirait mabukana te. Alors bandeko soki bayeli bango na moto ateni ya police to ya militaire na jeep, alors ata baninga batika yango bakondima basala lokola pesi basala yango bakokalike o mais oyo aza mokonzi te oyo kuta ya vrai cop. Alors garçon oyo bakaleki na kolutu ye aza chef na moma oyo na oyo ya mwasi Naomi. Alors Naomi akozwa mutu moko boye ayebisi mutu wana créer groupe na yo ngana bandokutana kaka na yo oyo pe azwi Isaac Kabakaba créer groupe na yo na bandokutana kaka na yo. So ba créer ba groupe alors ayebisi bato wana batali siko bon yo okozala na bureau oza na recrutement okozala dehors yo kosala so makambo wana te yo kogere bagroupe wana boyokaki bien bato bakangi moto na libandi moto avonda comme alobi bien tozali bien organisé motu na motu aza na mosala na ye. Oui eza na discipline eza na respect entre bango eyali bien organisé. Oui bakosi te wana eza nganda malewa te. Alors bato wana oyo bazwaki sikoyo Isaac Kabakaba aza na bandi na ye abenga yango pe gang soki akomboni abenga yango pe Isaac Kabakaba mwasi na ye Jili wana mwasi na ye na ndako so babalana to bavandaka ndako moko me madami na ye mama mokonzi. Alors Isaac Kabakaba azaka so na bagroupe wana oyo bakangeli bango. C'est possible Isaac Kabakaba aza parmi ba oyo balongotaka nzoto soki esili bango te balongolaka na kati na bango moto alongolaka biloko ya kati aza te na kokomela meme mbondo 7 litres na pemi na ye komela susu 10 litres après lobi nango 40 litres na kovimba libumu te eloko te na kokende nde kopise na komela mbondo na kati na bango oyo bakangi moto alongolaka biloko na kati aza te me bato bali wana oyo baka na bango besoin oyo babungisaka nzoto lokola bazali nombre moko ebele pe lokola biloko ya nzoto bazozwa yango alors banzoto bazobwaka mpenza te boverifie barestaurant oyo yo Isaac Kabakaba aliaka to soki aza na restaurant ye moko to atravayaka na restaurant moko boye boyeba misuni oyo boliaka ya bato. Soki botali foto ya Isaac Kabakaba akangisa na voiture moko boye bokomona na se ya voiture makila ta mosu amonaki yango te to amonaki yango alingaki kaka bomonaki makila moko eza na se botuna bakestion po ye Isaac Kabakaba alinga boyebaki aza yanke aza na ganki na ye me boyebi eloko basalaka te ere moko palataka kagul akangi foto bomona ye yanke mpo na nini akoma kokutana na bato bakufa akoma na puissance ya koboma mutu to ya kotala ndenge bazoboma mutu to ya kokata mutu si babomi balongoli biloko ya kati sola makila wana na modele ya kokataka bato epesa ye pouvoir yango alobaka baza na gangi na bango batombolaka loboko batiaka misapi 5 neti esine de David. Alors bandeko bato bakanga liboso ndeko na biso ya Métis na leki na ye ya Métis na Naomi bakoma ba haut gradé na makambo oyo
Donc nena loba boy soki penza enquête eningo salama na zai na ndenge ya solo automatiquement bato wana bako interpeller bango po bango si bakangama bako interpeller bango po bapesa explication na lobi teke baokanga bango mais ko interroger bango bako interroger bango likolo nango lisusu izaki kabakaba groupe na nyonso bagang bako interpeller bango bayeba makambo nini basalaka nsima nango na kati ya moko bakangi alakisa susu bandi na ye oyo baza nango donc po moko na moko azalaka mpe na groupe na ye ata na video oyo na tie ntango babandaki sika boyoki chauffeur wana lobi oyo moko wana vandi ye mpe aza na groupe na ye mpo na bocomprendre moke neti na tour oyo bakangi bato ebele ya lingwala ya banda ya limete na tsangu na masina bakangi kaka mutu moko mutu wana pe c'est possible na tsangu aza na groupe na ye mosusu pe na banda a na groupe na ye donc banquete fo ekende mosika soki bakangi ba groupe wana alors surtout bato tomona babanda na docteur po moto alongolaka bango biloko ya kati aza docteur spécialisé aza mayele bandeko biloko ya kati bazolongola te po bateka balia non bazolongola po bateka ekota na nzoto ya mutu tangu bakolongola yango po ekota na nzoto ya mutu nazobandela yango fo ezala na eta ya bien oyo atie na nga tembe kota na YouTube beta ndenge nini babemaka biloko kati ya nzoto soko olingi okende yango eza mosika esengaka bacondition nini banani bakokolongola yango mpo na kolongola yango eza ndenge nini donc ezosenga kaka docteur oyo ayebi yango bien interniste moto ayebi biloko interne ya kati ya nzoto ezosenga même pas pédiatre soki pédiatre soki pédiatre ezosenga même pas généraliste ezosenga penza professionnel ya santé yango wana bandeko mo général Silvano Kasongo aza na makoki aza pe na volonté ya kosala alors fo asala mpo na kati ya polisi na ye eza pe na bato bazo enleve bato alors mo Silvano général Kasongo ntango azosala bapa wana biso tozosepela azokanga bato azolaki ntango mpe akokota na bankete bayela biso badokter tokosepela soki mpe amati likolo bayela biso bato babimisaka badolar ebele bongo tokosepela lisusu makasi soki balobi na biso lisusu modele ekendeke tokobina soki balobi lisusu baclient potentiel tokosala kermese soki balobi na biso lisusu bapays oyo ekomaka tokofete bonane kitoko soki balobi na biso na bakombo ya bopitalo oyo esombaka yango na bapays étranger wana tokobeta mololo Kinshasa ekokoma kin kiese mais sikoyo ezali kine angoisse kine bibangabanga kine cauchemar na Congo nyonso alors bandeko makambo eza maseki te orie bobombamaka na bandako bino mpe bosalaka bankete mututu oyo bakangi batangi nkombo na ye bino botala bakamaradi nyonso azalaka na bango batutu na barelation nyonso azalaka na bango bobosana ata moko te ata oyo yebi na oyo akabaka
pourquoi pas botiela biso pe na Facebook ata anonyme ekosala bien bolobi Isaac Kabakaba azalaka na mutu boye mama na ye kombo ne boye papa na ye kombo na ye boye akendeke mingi na nganda oyo boye akotaka na bwati oyo boye tomonaka ye na boye vie na ye boye mo tocomprendaka ta asalaka boye tous les détails bokopesa ya bato osi bakangi tokoyeba barelation na bango bobanga te ata bazalaka na poto to bazali mindele bino bokwesa kaka makambo nyonso po général mo Sylvain général Kasongo ya kosala makambo na ye na budget ya leta mbongo bakopesa na mbongo wana ye pe fois dégrene mwa ndambo po salaire na yebi te soki kokoka asupporte makambo asupportaka alors bino boza na posa na 10 millions botambola ndenge bolingi bopise meme na balabala na banzete tala biso na poto ekotaka biso cher okokozwa estrave donc contravention surtout nga papa robo nalingaka ere moko suba na nzete esalaka mwa mopepe mwa elengi me na poto bakoloba messier tala batoilette publique yofele pe surtout biso na Autriche yofele leki ebele na Belgique yofele ondire bazomona yo me nga nalela nzete me bino kuna tala banzete akosubela na mopepe siko bokoka te na 22 suba na nzete bakoenleve yo na nzete me siko soko olingi baenleve yo te alors zwa badetail ya mututu oyo nano bakangi boyoki bakombo na bango boyoki baadresse na bango alors bato wana baliaka basombaka malewa bato wana baza na bakamarade baza na barelation toza na posa ya bakombo na bango yo koloba na yo teke bato wana yebi bango baza na likambo te biso mpe tolobi te baza na likambo tolobi kaka pia biso barelation na bango pesa biso bisika bakendeke bakombo makambo tu biso tokoyungula mpe tokoyungula yango kitoko bokomona ta ngenza moko te ekotikala wana toyebi oyo tosalaka naloba na bino lisusu parmi bafi oyo bakangi baza na TikTok baza na batiktok boyebi yango bongo te moko na bango aza ya kokangama oyo nakoloba na bino histoire vrai aza ya kokangama matieli ngai kere na TikTok na ngai nayebi te soki azolanda makambo ngai nazosala baémission nazosala to moto moko azolanda oyo atindaka bango nakosa bino te atielinga kaka kere avant na bande émission oyo namoni penza atie kere na foto na nga naza na kati ya trait nameki natala soki nani yango atie kere namoni me ye penza oyo aza ya kokangama bavideo na ye bande ntina suka na molai nazolanda nalobi ambon ye aza ya kokangama na telefone ou bien moto atikalaki na telefone na ye atielinga kere. En tout cas, merci pour la kere oche. Ngai papa robot. Sokoza avec gentil c'est bien. Soko ina système ya bazabo la mike mawapona yo ozolekisa ozolekisa pire ezaneti ba vieux Mathieu Likolo ezoluka ba avion ya extraterrestre. Extraterrestre balukaka bango te bango nde mutu balukaka biso ndenge moko yo okokoluka ngai te ngai nde mundu akoluka yo mpe naza na expérience koleka yo koleka meme mo général Sylvain Kasongo koleka meme Robert wana kokata bato mitu bien sûr na nakata te alors keba pilamosi keba soki na ndenge mabe bandeko bino ba oyo bosokanga na lobi bongo bozwa ba detail ya mutu nyonso na mamo atekaka mikate na bakamundele po bozolia misuni ya bato eza difficile
na ndenge akosakana te okunda bibembe ata 5 moko pamba eza likambo. Donc eza maseki te na bisa bino koboma eza facile lokola ngungi kosala tu bayeba yo pe te obomba batrace ata ba ADN ekoma biloko tu soki oyebi mosala no bien na maîtrise okobima toujours kitoko. Mais siko kobungisa nzoto eza difficile na ndenge ya kosakana te, na ndenge ya kosakana te. Alors bato wana bazobungisa nzoto na pete te, bazobwaka yango mpe na fleuve te, me bozolia bango, bozokanga bien, bozolia bango. Yo liaki bango bakisai na pilipili ya kuna bangombe fresh. Ayaya bandeko eza likambo koseka te, me eza makambo ya serie. Soki nga na koloba na bino bongo nayebi ngai bamemanga na kingo na Chiwara, bamemanga na kingo na Satan. Satan oyo ya diable te, Satan azalaki pilote ya avion sukisa. Nayebi kombone mosusu te, me nayebi ntango Mobutu asombi basukisa moko aza kopusa baavion sukisa wana kombone bakoda kobenga ye mpo azalaki Mr. Papa na biso Satan. Azalaki neti adversaire ya Chiwara, mais bon akufaki avant Chiwara tikalaki moto ya quartier 1 na Njili. Olingai bakomba papa nanga ye babanda kobenga Jafar. En tout cas papa oyo ya ngai ntango azalaki yanke na matete edingo alaki yanke te. Tuna kombo wana na matete na mototo. Oui, masilisa classe azala deuxième génération et pomme. Abanda kozwa toujours les premiers. Bon, en tout cas na kati ya famille tokana bada mayele na bazoba neti biso. Wana na pio biographie na ngai po yeba muke na uta deja na maboko ya bato babangisaka mokili, na bato bayebi makambo ndenge na ndenge. Donc nayebi ebele so toye na poto ngate muna koloba ntango na koma poto bato bazananga bakokoloba moke soki na otambola ndenge ni. Alors keba Pilamos keba nazoloba no pe pona na senga seta na bangisaka pe te, nalobaka o naza capable pe soki na olobango parce que je m'en fous de tout. Na moment oyo toza na bitumba partout, même en Autriche bisika naza bango pe bazokanga bazolanda ngai, bango pe bayebinga surtout mindele batu mwindu je m'en fous parce que bazana tibino kuna bazana communauté. Alors wane talibango mais mindele kobanda na mukolonda kunanga na bavoisin na monsieur le maire na préfet otie tembo vanda d'Autriche kende tu na kombo nanga bawebisa oui so balobi te bakoloba na liboma. Donc deux choses kaka eza misatu te. Alors bino kuna tolia bien bozwa makambo sérieux bomema makambo na maboko boza plus de 10 millions na kati ya capitale ya Kinshasa. Plus de 10 millions wana bakoko bangisa bino ni na police ni na bamilitaire. Siko ba oyo bazwa enleve bino bakobangisa bino na nini. Bon note bien nazolobela te makambo politique. Ba eli ya pouvoir na bino faut respecter bango. Wana nalobi bien. Ba konza mboka faut respecter bango. Gouvernement faut respecter bango. Mais nazoloba na sens mosusu bokeba awa eza likambo ba combattant te, eza likambo ya survie ya bien-être ya ba vie na bino. Po boza na problème déjà pour na fufu, alors ba kolongola bino liberté
ya kobeta mai ne tolomo na tinel. Mais non, kadisa baguwa na yoka, bagumbio na tinel, ba matisi jip, petit alati le côté, bore zanga mbuma, et bina imoko Naomi, oya, enleva bat. Bokancha bilengi wane zalaka, hein? Oh, c'est comme un longo na binango, hein? Boniko? Oh, alors, bo signé bango. Bo signé, boyoki bien, na kokolo ba mingi te oza YouTube. Bonjour. Quand on est constamment sur les réseaux sociaux, on a des influenceurs, on a des influenceuses, par exemple, il y a l'exception de voilà, attendez, on a pas fréquenter. Mais tout le monde dit bangoté. Là, je suis licencié en gradué en. Osaka Awana, quelque part, les lots, ça va tomber. Bon, je serai là. N'habitez, hein? Là, dans le lobby, na kaka. Ceux qui vous avez licencié, vous avez gradué en. Bon, là, ça, on peut vous là, qui s'en est bon là. Ceux qui peuvent les gars, vous la. Naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi, naza illettré, nabota bana bakizengi. Ceux qui peuvent les gars, vous la. Naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi, naza illettré, nabota bana bakizengi. Ceux qui peuvent les gars, vous la. Naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi, naza illettré, nabota bana bakizengi. Ceux qui peuvent les gars, vous la. Naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi, naza illettré, nabota bana bakizengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so, ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné Bafagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so, ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné Bafagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné Bafagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, wana na rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.